pour ce qu'on a message pour na yo nazo mona yo ofutelaka oze pa na yo moza la difficulté ya kofuta ndako ce que quoi na message oyo eza message pour na yo vidéo ko apparaître kaka na téléphone ya mutu oyo aza concerné pour na message oyo donc senga na nzambe message comme na kaka mutu na problème ya ndako ya paiement nzambe azo bisangai actuellement ozo passer épreuve ozo kofuta ndako te ozo la banyombe belé ya ba moyen ndako obino ko banate no rusuka te banyo tondi yo ba taxe ba papier ba lettre okomi na suka obito soko salani soko kinde wapi soko lobani nzamba zo sanga ko s'inquiéter te pour la ndako no pour la banyo ndako zanango nzamba zo kene ko zo en charge nzamba ba zo kene ko zo yo en charge faut s'inquiéter pour la banyo ndako za la l'aise pema relax pema milama ilala pongi nzamba lobi pese confiance ozana banyo ndako belé pa moi eze belé makasi nzamba bi ko s'inquiéter te azo charge na yo nazo mona nzambe ko tindelo mutu moko ko bando futelo ndako so ko na message de bonne nouvelle c'est pas là parce que nzamba ki ko lela na yo actuellement zo sala toza ne loroté ozaka bon mais normalement la stabilité nzamba zo kine ko stabiliser nyonso tout nzamba zo tindelo mutu moko azo bana ko futelo ndako chaque mois mama na ngaye mutu wana ko za fidèle abno tindelo vraiment chaque mois ko futa ndako soka proposer le ko wana ko boya te ndima mbala moko yes okoza mobali mala mobali to mona mwasi message zaka concerné na moto zo kola kati vidéo mutu moko azo charge akobando futela ndako chaque mois pe banyongo za ngwana asunga ye banyongo na esila ofuta banyongo na ofuta banyongo nyuso za ngwana oya banyongo za ngwana ndako nzamba bi obanga te aotina mutu moko azoko sunga yo aza destiné ya ko aider yo azoko futa banyongo ndako banyongo ba taxe azoko futa nyuso tout azozo ya en charge akoza mona mwasi tout mona mobile mais ce que ko na message za pona yo nzamba zo tindelo mutu mo aza ko zo en charge afuta ndako afuta ndako yo no la chaque moment ko tu foot yes voilà les gars moi mbo ko ti afuta ndako a tu provision a tu provision a afuta ndako oza surcharge nae ozo en charge akoza mona most mona mobile na habité mais nzambe lobi azozo en charge bonne nouvelle pour nous et ce qu'on dit mes messages yo ce que message za pour nous dit je reçois comment j'accepte le message je reçois ce que les lots se retrouver dans problème il y a paiement ndako se retrouver dans problème il y a refuta ndako eza benemi na yo ba travail dans le monde spirituel pour na yo ba bengano na ndako ba travail dans le monde spirituel pour zo solo te ba bloka kito mais ba okamo yo zo vivre ka ndeni ba okamo za ka ndako ndeni ba okamo za ka bonne santé ndeni ba okamo za ka stable ndeni nzamba yusanga mutu mo azoya kozo en charge est-ce que vous êtes prêt ou prête ce qu'on dit mes messages dit je reçois et ce que vous êtes prêt à recevoir partagez la vidéo merci.